Moni loko nini na moni ministre na moni échec na biso face à Jamaïque malgré ba joueur nyonso tokozwa toko perdre contre Jamaïque mais pourquoi toko perdre pourquoi ndeko nanga eloko nyonso ya vana no esalema na moi esalemaka na butu na monde spirituel na monde spirituel léopard ezali na ba dette karmique ya kilo ezali na ba nyongo spirituel siko awa vita imana na leur manzembe renaissance équipe boy Aigle du Congo bazela ba joueur espoir na bango ezala nini bango pe batsa bango na équipe nationale mende bo le lobby qui championnat ezali Kimete esengelo kende na poto okomi alors meilleur simanango tokozwa donc zalande na équipe mususu libanda ya nda ya Congo mbala moko elamusi na kati na bango nini haine mauvaise œil jalousie bako banda loba samba sunga vomi singeli échec ezala haine wano ezaya mitema na bango imaginez alors les joueurs na biso makona bango ezala kilo na chouwa Eza kilo. Yekuza kilo. Bakoko. Pour nous mabe ya ba collègue na bango. Ya ba collègue na bango parce que basala ka même alors musala. Veut dire que bazena même atmosphère. Et c'est là qui osa traiter na ndenge moko. Nyoso wana ba saboter yango. Tali alors prophète yalo konde ya liloba lobike a moni vision équipe na biso yeko kende na mondial. Nathalie alors Chantal Michel Bakenda. Michel Bakenda lui peut que à mon vision veut dire que il y a fatara bimi lokola ndoki tandis que esengala ki oyoka et loko yo mutazali o explication explication ninya zali o déjà na mona film oyo yeko salima bongo y a pas alors match ko komela ngai soki lilobo na moni et kokisa mité na kosala lisusu émission makambo ya spiritualité te na yebite ba voyer ngo ya Congo bazakate nazali okamba ba alors prophète bazali o mona te batu baleki na Congo bazate que yoga question ezate que aleki ou alors pas question ezali ya code mot de passe ba pesi ya monani yeloko elembisa ke ezali nini kolobaki non il fallait to yokai c'est le moment. Si je savais. Voilà. Jamaïque, dès qu'alors a frappé Nouvelle-Calédonie, on a travaillé les sous côté parce que les boucliers nous sont à la série. Parce que nous sommes ça les marana physique, et zali kaka rediffusion. Il y a la vérité et ça les marana ba plan supérieur. Tipo zali na 2005 donc 500 et quelques prédictions yazana 99 esengelo yokaye azali kokuma azala mukie azala elongmabe yokaye toko échouer nasa besoin to kenena ya leur mondial mais des solution mususu ba lobaka ngo pour les boyete alors ministre sport yazana clé ya ko pesa lo yo ya accès à ko travailler en moment oyo yazana bato ebele balingi teke o travailler bango. Yokazwa yambinga te. Comment la kosala? Batu so bazali ofinganga. Bakonzi bazali ofinganga. Kasi ya ngo wana ekangi porte. Mais na ebite pona nazali kubuma. Ya mwana sengi yo nzima makana oloba te alors que Moïse azali kini kubuma. Toko mesa mettre avatar na suka. Excellence yambaye bongo to pola. Toko lapider le pierre. Vraiment. Fini le stress na kati ya États-Unis. Ya sika na kati ya Chicago. Resto Liza Loboko. Pona kolia biloko kitoko. Repas ya ban Afrique. Communauté congolaise, communauté africaine, ezala ba Spanish pe ba américain. Yaka o déguster fufu ya ba congolais chez Liza Loboko. Awa kaka na Chicago. Esika wapi okokuta meni lokola taba. Mutu ya ntaba tula dongo dongo. Kopa ya komweta pilipili. Pakasa na musaka basambwisa yango na ngai. Pondwa madesu, pondu, ndunda, légumes verts, toutes sortes de poulet mayo, makayab, madesu batula mabumu, mbisa kokauka. Okokuta masanga lokola, fimis, dopel, nkoi, tembo, skol, samba,
Lungwil, Vitalo, Olingi Retrouvaille, Yaka chez Lisa 5 étoiles. Restaurant na biso ezwami na kati ya Chicago Illinois. Musique douce, okole okomela. Kasi kobosana te. Karaoke, détente, pe activité ya ndenge na ndenge. Boya Leo. Voici AMW Consult, votre allié imbattable pour tous vos déplacements. En famille, entre amis, choisissez le confort des taxis AMW pour un parcours paisible. Jusqu'à la destination voulue. La beta ngamoko. Lokata bato kimani koloko. Beta ngakanda. Ngalo bato. Neni. Wana beta neni. Wana beta neni. Wana koto. Nango. Adike ngatika kopeta beta. Non, non ça là ngo, l'autre va qui en passion. Vous y réfléchissez même pas. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Cité AC Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura, Frank Stemai. Maître Avatar est donc notre invité. On va parler de la spiritualité et surtout la polémique qui règne autour du match, de la qualification mondiale 2026. Et nous allons bien sûr parler avec lui parce que il y a le Léopard qui a gagné. Alors, les Congolais belé baza vraiment na kanda na ye, raison pour laquelle tu préfères to yamba yemoko. Pourquoi Azo Lobandengwana amoni nini spirituellement? Est-ce que déjà ce match a été joué? Et puis Bisso RDC tous allés disqualifier au des mondialités. En tout cas, ne zappez pas, tu garder bien sûr tout ce qu'elle a branché. Jusqu'à la fin de cette émission, nous aurons toutes les réponses ici, bien sûr, parce que lui-même, le Maître Avatar est avec nous. Maître Avatar, bienvenue, bonjour. Merci, messieurs les journalistes. Merci aussi à Balandignon. Nicolas Leki est tellement leur rebelle, Nazali tellement erré à cause de la liste, sont invités dans le plateau. Très bien, merci pour tout ce pays parce que tout le monde est au cas là. Aux actes qui sont bien Bapaya, bien bien kuna. Oui, nakenda qui juste à leur information, na compte Samusala, dès qu'on a profité qui natala aussi ba membre bazara kuna na yord de Melkisedek et surtout nazali qui erré pour la première fois il y a comment papo pour alors alors abimi sans alors ngai alors na mokili parce que na moment akenda na Europe maman atika la na zimi tika mona na te ezalaka kaka na ba téléphone alors ezalaki pour la première fois atika pour ya kinité de pas kenda atika ya soso kinité donc amona oka na bilili amona kana na bilili amona ke mona koma moto munene des fois ta ya moi comment ngona te abingi azayo conseiller na papa na zali mosala nzambe OK ça va bon na moni bougie te bougie wana ezabwe est-ce que c'est la première fois comme on a eu, ça va être vraiment le plaisir. Ah ouais, c'est un réel plaisir comme on a un parent, c'est tout papa Abotio et ça l'a quitté au mingi. Alors Maître Avatar, il y a je cause dans les réseaux sociaux.
awa voko to moni to na cabinet d'avocat awa avocat ba sangeli yo ça na bandi déjà débat déjà libanda donc ezaki logo d'audience mais na meko expliquer bango oyo namonaki na oyo esengelaki salema na ba effort oyo nga moko na sali keno eloko ane kokisama te mais tozali toujours négligé malheureusement eloko namonaki ekokokisama kaka. Est-ce que oyebi ke bazongisela ba quelques matchs pe oyo sopesela biso pronostic voilà mais ça la mpe ndenge sala te voilà d'ailleurs alors yokazo citele ngai na ko expliquer parce que yezali match à Nigeria Congo. Ouais, Nigeria Congo. Donc gagnera match on a 1-0. Voilà, 1-0. Na alors match à Nigeria ya alors Congo na loba toko pola. Mais soki na katikati ya match tipo alataka alors masque wana alongwe ba Osimhen alongwe toko gagner alors match. Mais détail wana bato bazapango. D'accord. Alors que na kati ya match Osimhen donc ya bima azaka te ba moko to la leur gagnaka. Ezaka lisusu alors contre ya alors Benin. Alobi que alors match alors ezali te alors maintenant ko sala yeloko moko technique nako kanga VAR. Wana ezali na vidéo. Mais détail qui partait je pense il y a l'heure congolais à koluka ka koto e failli détail nabi match wana toko échoué mais na VAR likamwe koleka wana toko ya don gagner ni alors match salemi VAR et embrouillé bazali oyeba te penalty ya alors te eh bien ezaki yote ezaki hasard Nigeria yote hasard nabi bon contre Burkina Faso, leur gagné, c'est quoi que ça na minutes. Et l'équipe bon va vite hasard. Nabi mais finalement ça nini. So que simbe hasard. Hasard. Nabi bon. Comme alors ils allaient alors hasard, si qu'on a moni échec contre Algérie. Na moni banganga. Chef coutumier na cimetière balobi viser ça kitoko match ezali kitoko na moni ba prophète ba alors passer bino match ezate na bibo soki lisusu na aider bango baloba ngate siko na ngaya alors bango toko y observer et na suka to Yeshua na bibo oh non yote na bi ça va minute tozana 8e de finale nazalo lobela bino comment ba match ko leka na classifier bango Égypte va beta contre oyo gagné oyo Algérie ko échoué a pe finale kozala Maroc na Sénégal tous les bateaux ba jamais yego kende kuna te Nigeria ba ko donc o gagné na Égypte na bi nyoso na bi ezala bongo et les ka bongo pa na finale kaka alors comme non équipe bimi libanda balobi au moins combien d'insultes na zoate nini maman na ngani ya mona alors ngambo na loba na maman commentaire na ba vidéo nanga kolanda kate alors baba ndio moni siko Sénégal a échoué na bi Sénégal a ko échoué te parce que destin nyoso yokoki o modifier na bi bon na kokota na ballon parce que ndoki yakoki akoti na bidon na yo akoti na pina mutu ki sali accident ngape na zalo kota na ballon parce que naza nganga nzambe mbamoko ya leur balle ki malembe pour Sénégal la leur a gagné babité veut dire ya leur Maroc a tikeli nanyo a tikeli bango pour na leur sonabi bon OK siko ekomi awa izongi lisusu ya leur na Maroc ya vata olobi nini na lobi dossier yokomata na TAS a kozongisela Sénégal coupe wana na lobi yango yeko salema ya leur bom na bi bon tellement que na démontrer alors nyonso c'est sûr bako respecter ngai na commis lettre officiellement nazali ambassadeur lors de la paix nazali chef à travaux nazali médaillé à République depuis 2018 nasunga ya lor ba belé na pesa badona sala ya lor makambo belé nabi bon nazalo komela ministre de justice namona ka yamba ba yoka yambaka
car alors bata ba théâtre animateur ngapi nazali un individu justice to sport alors c'est sport abi bon ngapi nazali un individu citoyen oyo isengeli oyamba ngai parce que nazaka honoré na mboka quand même nazui na komeli audience zonga lolo zonga lobi zonga lelo zonga lobi abi pourquoi bazalo lingo yamba ngaya donc tena sali lettre ouverte na détaillé les na lobi boye monsieur le ministre ngai l'époque où le président Fatia Komaki nan alors représenté nazaki qui alors moto a révélé que président a causé la président l'époque où le coronavirus est bandité une année avant a révélé que coronavirus est koya l'époque il y a coupe à l'heure du monde Argentine donc nazali na 2500 il y a l'heure 80 il y a l'heure prédiction en sali mais 99% réussite mais comme nazali humain 1% on est allé à échec il y a imperfection mais 99 en tout cas et c'est ngelo zwanga en considération na moni loko nini na moni ministre na moni échec na biso face à Jamaïque mais il y a vraiment il y a comme na face à Jamaïque les 20 les 22 il y a na leur match à l'heure amical entre Jamaïque na et Martinique amical Jamaïque a quoi leur gagné tout le monde a gagné qui na lobby lisusu Jamaïque a faire alors échouer Nouvelle-Calédonie y observant les 27 et na lobby lisusu malgré les joueurs nyonso tokozwa to perdre contre Jamaïque. Mais pourquoi tu perdre? Pourquoi? Clé ma solution et c'est là qu'on a trouvé hier à l'heure boye. Maintenant la solution est victoire. Non banayo. Vous savez Seigneur ya ko pesa solution na yo kaka moto liboma moko azaka na porte. Kaka jour au kabelier au yokiye abino chef chaque jour ezaka l'équipe moko yaka ba kangaka ba photo na ndako keba yonzenge bazalo lokisa yo c'est pourquoi ba négliger jamais alors moto na vie finalement que moto yonzambe a révélé eloko yewana pe a pesa ka clé na époque à élection Roland Dalo révérend et alors pasteur Joël révérend et alors prophète ba loba nini nzamba révélé ba élection le 20 et kozalate mais yavatar loba ki yokazu ezate ba le katae moto parce que ekozala ezalaki pe na lobi ke toko échouer pourquoi toko échouer pourquoi ndeko nanga eloko nyonso yavana no esalema na moi esalemaka na butu na monde spirituel na monde spirituel le yopar ezali na ba dette karmique ya kilo ezali na ba nyongo spirituel nyongo wana ezali ya nini nyongo ya liboso coupe du monde à liboso biso to alekenda tokenda ngona ya poko ya Kondo Mobutu Sese Seko un président de la République azali lokola un chef coutumier jamais bakoki otika nzoto na ye libanda il faut nzoto na ye que soit asalaki mabe to pe ya alors malamu esengeli ezonga na terre na ye Mobutu ti lelo nzoto ni ezali libanda et peser mais tokoko négliger na biso deuxièmement nini ko peser lisusu équipe babingango équipe nationale babingango te équipe ya ba joueur ba betaka na ba équipe à poto parce que ceux qui est championnat na biso ezali ya leur faible faute sanani l'état faut ezali à l'état biso to suit ba joueur parce que y a pas kana ngai na zali na ba joueur na Simba y a pas ba chano ba zwaka ba kupwa ezali à leur ba tu bela leur secrètement ba ebiki avatar c'est ma tel joueur mais na boyika tanga ba comme maintenant zaki yosi na moi na ngai ya l'époque ya ta lo boakisanga ezali Gladys Okese za mwana yo mais oui ezalaki aussi alors na ba joueur ebelo yo avatar bana yo conseiller de loin comme de alors après imaginez l'équipe nyonso ba joueur nyonso bazali na poto banda kuna bango ezali awa te bango nyonso na poto siko awa vita imana na alors Manzembe renaissance
équipe boy les Aigles du Congo Aigle du Congo bazela ba joueur espoir na bango ezala nini bango pe batsa bango na équipe nationale mende bo le lobby qui championnat ezali kimete esengelo okende na poto okomi à leur meilleur simanango tokozwa donc zalande na équipe mususu libanda ya nda ya Congo mbala moko elamusi na kati na bango nini haine mauvaise jalousie bako bandolo Samba sunga vomi singeli échec ezala ene wano ezaya mitema na bango imaginez tango ba yambi ba joueur na cet stade parce que ba gagné ki Cameroun ba gagné alors Nigeria bango ba bengisa bango te non ba yonora bango te non et côté moko ezokisi bango ba mimoni lokola yekarté ki motema mabe wana ba bengango mauvaise c'est alors ezali moni Nio olati chemise mora bien polo bien chaînette motema ngabisia aka donc akantini beba yata beba mbala moko na cerveau nanga et libérer énergie énergie wana ba esprit ba zu yango énergie négative négative ba koya sikoyo likolo na yo yo pe ozali na bouclier na yo ba bengango aura il y aura un rôle la protection mais la communication entre Yona et Nzambe. Ils ont 7 couleurs arc-en-ciel. Si maintenant fani koyoka suke mutu etelemi. Ça va pas. Yokazo zali souple au sambeli. Suko soki yora wane zali na bamadusu. Liloba na ngai wana yeko pénétrer na kati na yo, yeko fanda na niveau libo. Ofandi osentir libo mupasi. Ok, yo lali o loti bazalo olanda yo wa botoli o chaînette. Ola manga tongo bwe chaînette pe kwei. Topé nzuluki, topé katane pourquoi lié yango. Veut dire misuka kamado na talaki, jalousie na zaki nango, yekoki o créer le accident na ba échec. Alors ba les joueurs na biso, makona bango ezala kilo na jour wana. Eza kilo. Yekoza kilo. Bakoko pour normalement mabe ya ba collègue na bango ya ba collègue na bango parce que basala ka même alors musala veut dire que bazali na même atmosphère et c'est là qui osa traiter na ndenge moko nyoso wana ba saboter yango troisième des choses match ezali au jouame awate yezali na états donc na leur Mexique ezali na Amérique alors que kuna pe yezali na ba entité nango soki kotoyo y a Avatar, il y a se sentir écarté. Te ba joueur national va se sentir écarté. Nathalie alors prophète y alors Konde ya Liloba le biki à Moni Vision équipe na biso ya kende na mondial. Nathalie alors Chantal Michel Bakenda. Michel Bakenda le biki que à Moni Vision veut dire que y a Avatar abimi lokola ndoki. Tandis que esengala ki oyoka et lokoyo mutazali oloba explication explication ni zali oloba déjà na mona film oyo yeko sali mabongo ya pas alors match ko komela ngai mais ya vata tomoni awa kino nanya échoué Léopard a échoué tandis que na travail ka balor match mususu oyo kuto ba benga ngate mais na saka ngo ya alors pour tout le monde a yopé mon travail ba match ba Barcelone le bi alors à Barcelone que alors gagner 7 a gagné 7 ou a gagné tel a gagné tel alors bien Sénégal a gagné sur pour na nini te alors mboka nanga pourquoi parce que nyoso na kosala yeko bimaka ke ezali ngate na bi bon esengeli oyoka ngai kasi na travailler officiellement na sengi qui alors mbongo te koyoka ngai alors kaka mais nazali ba dirigeant pe ya Barcelone ba yoka hote ba yoka ngate siko na sala ka mosko comme voilà siko na ko répondre yo mais ko nanga ezali lokolo ezali na ndako ozali na mwasi moko azali teti mais nde olinga ke mingi olingi mingi mais quand même azali alors teti o lobi na ko kabelote ti jour yo ko koma o respirer te ya longai obino yesengena zwela ye ya alors makango libanda zwele ya alors makango ayebi opesa makango wana nyoso pona yepe atala ki soki nazalo sala ngo libanda vedi ke na koko sala ngo pe yepa na ye mende a respecter ngai kaka mende azalo ofingo kaka n'est-ce pas que yo continue yede libanda c'est pourquoi Jésus
na époque na ye asala jamais alors miracle mingi na nation na pourquoi parce que crédulité la même chose il y a Avatar lobby nga pe naza na besoin tokende ya leur mondial tikana tokende mondial yeza Avatar na lobby ya mettre Avatar sur ba congolais ali sur ba congolais nyos même atenga 100 millions d'habitants tozali en tout cas sur na bizali après 74 2026 oyo tozala pe qualifié na mondial ikozala elengi mingi pour la biso. D'accord. Alors ce qui yo zana pour savoir reconnaître yo travailler dans le match to leka to kene mondial et après nde okoki koloba bon to leka mondial et ko kisiko ko reconnaître ngate to ke na quart de finale par exemple on te comprendre yo mais qualification au papa tozana a besoin excuse te yoka siko yoka médecin aye à lobi na yo chef na monyo na mbuma na loboko na monyo mbebono ekauki kalate okoza na cancer bien longwa kuna imbécile longwa ozela aventurer na papa naliki na sauver yo nazana bakisi ya kopesa yo bien longwa kuna abi bon tala kaka yormona loboko no ekovimba et après une semaine yo moko moni loboko evimbi na ye lisusu papa tala déjà loboko evimbi esengeli na soigner yo jamais zoba yote mais comment on a ko aider yo soki yo ozali opesanga ya accepter ouais ça aussi ezala na ba clé oyo na kosala ngwa distance kakate parce que dès qu'alors batu déjà ba trouver yo aventurier ba kangi porte mo quelconque porte ça peut-être moto ya kofunga ngo ezali ministre sport usuluka ka mbongo te non mbongo te na singa nga mbongo te nsamba likolo monanga na singi mbongo te soki alors mbongo peut-être na moment ba kopesa nga confiance na sali travail toke na mondial Picasso wana nde ça on tient mutambo mais soki na lobakei te na singi lote mais yo si longtemps ba yambi nga ya lote ba considérer te soki lilobo na moni kokisami te na kosalaka lisusu émission ya makambo ya spiritualité te nayebi te bavoye ngo ya Congo bazaka te nazali okamba prophète bazali omona te bato baleki na Congo baza te ke yoga question ezate ke aleki ou alors pas question ezali ya code mot de passe ba pesi yango nani ezali na travers la travail ezali peut-être ya leur solution à likamuna yo peut-être ya boye ezali pas ya leur prophète voilà parce que ça alors Moïse yazaki na code à kabola mai mais nde Yaron azaki na moté mais Yaron azalaki na code ya ko alors abimisa flair na nzete alors Moïse azali na moté donc Seigneur a kabola ka balor et grâce mais nde nazalo comprendre te ba vie nyonso ba balor pasteur ba comme que non nzamba daxi bango qui alors mondial les tandis que yeloko elembisa ke ezali nindi kolobaki non il fallait to yokai c'est le moment to aller tika na 8 jours si je savais voilà Jamaïque dès qu'alors a frappé Nouvelle Calédonie na ko travailler les sous le côté parce que ba bouclier nyonso ko la série alors que nazena toi alors parole bosso Nouvelle Calédonie a gagné Jamaïque c'est impossible parce que déjà kuna match déjà silaki kuna wapi moto a vivre na plusieurs mondes parallèles ce qu'alors ndoki alingia yatake jamais a koya wa donc a simbio biso nyoso to kolanda to soy yata alors mino mais a koluka yo na adresse na yo mystique chaque alors moto azara na ndako afanda ka kuna na monde bilimo yozali aussi na bana na vie kuna yokazo ba bomelio ya alors mwana koto yo pe une semaine ba bomelio ya alors mwana oyoka ko alors ndoki akangaki mais akangaki ya zwake wapi parce que y a leur mutaza na corps physique éthérique astral mental causal goudique atmique christique chaque alors corps ils allaient double et vivre na plusieurs plans parallèles yokoki olali oloti lié musuni yebaka na sima mikolo yoko tomber malade parce que nyonso esale marana physique ezali kaka rediffusion il y a ba vérité oyo esale marana ba plan supérieur malheureusement
ngai pe nazali na besoin ya kotala comment tokobeta contre Est-ce que Portugal. depuis Malheureusement tokobeta contre Portugal pe Portugal nde obeta contre Jamaïque. 24 avril 2026. Zaiko Langa Langa, Zénith de Paris. Billets disponibles en ligne et aussi en point de vente physique près de chez vous. Auchan, Carrefour, Cultura, Leclerc, Fnac et sur toutes les billetteries en ligne. Depuis débat au Ebandi, dans les réseaux sociaux. Depuis 2015, 25 na 10e mois. Depuis 2025. Autorité Motambo a contacté Paul Banao qui est monsieur Ozoloba, nous croyons. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de travailler dans le après? Nous avons besoin de flatterie à ta bongo. Nous avons besoin de flatterie. Attends, nous avons besoin de moto ko sangata. Yoka, nous avons besoin de moto abenga bon, yavata fanda. Chef ya mbingai. Bon, ngaya le ministre sport aux Congolais, le bananga nini. Non, il s'est mis d'accord. Y a alors beaucoup to saté na yoki qui quand même ba considérer ngai. Mbala moko yeko matisa ngai ba mapapu na ba bon ba considérer nga seigneur lo sa nini, sala boss. Parce que influence c'est alors match ezaka kaka na mandobate. Bon, mboko anti pela kende bazana excellence Didier Boudimbo, ministre de sport to PC Mbote. Aux assurés que nous avons voyé mon soute. Kasi ya mwana no kasi azalo minimiser ngai ya solo la kina bango na époque ya Algérie simbarate non peut-être solo ba simbarate mais tipo azali na 2005 donc 500 et quelques prédictions ya zana 99 esengolo yokaye azali kokuma azala mukie azala elogmabe yokaye toko échouer. Nous avons besoin de na alors mondial. Mais des solutions mususu ba lobaka ngo pour les boyité. En lobby ba indice maladie. Dina sali effort ya ko révéler même nanya kozala champion. Puis au Sénégal. Oui, na CAN. Na lobaki yango. Na koko loba même na coupe du monde nanya kozala champion. Mais qu'est-ce que la bise c'est na ya biso moko nano. Non, c'est déjà tard, non? Il y a déjà tard parce que biso tout ça on a élimination. C'est coupe du monde on a besoin. Théo, il y a gardé on a maintenant continue de dès que oyo yezali okokisama. Dès que yezali okata. Donc ça veut dire indice c'est le bosso PC ça dit match il y a Jamaïque contre Nouvelle-Calédonie. Non, on appelle ça qui est contre nanyo match amical na babete. Martinique. Deuxième indice contre Nouvelle-Calédonie. Mais ce qu'il y a comme tard. Donc ce match Nouvelle-Calédonie est contre Jamaïque. Portail Kangami. Portail modification Kangami. Parce que chaque leur vision, il y a un espace et tikaka. Oh, que non, beaucoup de tricher. Tout le monde a leur seigneur, laquelle leur abana Israël qui est dans côté na terre alors promise. Mais né téties na bango. Et ça là qui ba wumela na désert. Moïse a tout cité. Yes, dit l'Éternel, à Pépa qui on a musique à côté quitté. C'est vrai, donc au Kendaka, il y a l'heure mondiale. Mais à noter. À noter. Parce que nous allons yo kakate. Mais nous avons seigneureté, papa. Nous avons seigneureté. Mais nous allons alors porter parole. Vous savez alors, remarquant, nous allons alors ban alors à molimo. Le ban est yaya. Nous allons révéler nga quoi pour na yoko échouer. Parce que et c'est coca qui tel à leur personne. Abilongwa zanzambe. Lobi nango lobi nae na moni na cop intel yoko réussir. C'est alors parce que au kabak. Merci. Comment alors offrande? Ngai na souffra na ba offrande en zwakara. Pourquoi? Quoi alors parce que na lobela moto noir sur blanc. Très bien. A moni que likamu alors yamabe ezali eloko salio. Ezali alors bien té conséquence c'est la boba bengio Dieu alors prophète à malheur na robete lo lisolo moko na bible okay ezali un prophète moko bosani alors comme on a yé amonaki alors malheur mboka mais tous les prophètes balobi nzamba révélé biso ninyo solobi ezali lokuta
président kutu roi a bétier ya lombata longwa ya eu nyonso ezalaka ya contre abi non ngai na vision na moni réunion ezalo salima na lola nzambe atindi yanja kosa bango nyonso na lobi yango mais nyonso kaka moto ana lobaki ye moko ezalaki ya solo nzambe azaka na majorité te pe yeloko yo yeko polisa biso vraiment alors makasi yebi ezali nini orgueil na biso ba congolais tout ça va orgueil très orgueil yoka 2 pages à Facebook kaka yanologie kaka 2 pages à Facebook Fekofa na Jamaïque football na kena Fekofa Natali na loki un site ya Jamaïque na anglais ate mais na kena Jamaïque na yoki ba on a mawa bazalo finga ba on lingala ba finga ba boye bon kokate alors que plus ozalo finga adversaire non parce que football eza jeu oyo esengeli 5 biso eza guerre ya ba yetate plus ozalo finga ya adversaire na yo ye kozala bien azongisa mais soki azongisi te mama na ngai nzambe alobi aza nzamba ba faible ya ba injuste plus bokola ya lor bana nyokola moko nzambe tous les chances bana ekoko kena wana kaka yende mutako réussir et biso moko ya lor peuple tozalo finga ba joueur wana tozalo finga bon quoi alors na page na bango tolinga te na comportement wana tozana le prêt à kokende mondial te et nyonso wana ezali na avantage bizarrement bazali ozongisa te bizarrement bazali ozongisa te est-ce que ba comprendre moto finga bango kutu namoni alors moto pena fingi pena na anglais habite alinga amone simbi te na français simbi te fingi pena na anglais mais bango kara bazali beta ba match na bon parce que nyonso wana yeko koma ba beto ba makola ba joueur na biso jour à match et bizarrement yokomona plusieurs ya leur blessure yeko salema ya avant rencontre na bango parce que ceux qui karma na bino ezali opesé karma mosusu oyebi ezala kozala cause ya arbitre na biso papa Jacques Ndala tala lo désordre bimisi kuna na match désordre est-ce que yokote zela nanu na analyse moko sportif d'accord Sénégal azaki na avantage ya nilebi ya kokaki o apprécier ya apprécier te et nyonso ne créer likolo na ye et déjà karma et s'il était na commission oyo esangani pona ko aller sanctionner Sénégal au botola alors coupe comme la zane vient et bakisi sous charge mais heureusement tas a kozongisa coupe wana na Sénégal et nyonso wana e bimisi biso mitema mabe Congolais to alilingani te voilà. Donc pour que le mondial selon Maître Avatar clés à moko il faut ba lukayo c'est le lukanga so ba lukiyo te to ke mondial exact yo pe so ba lukiyo te oza loko ko sala te parce que besoin ya honneur non honneur te reconnaissance ngape clé na ngai ezali et pas ministre yende na kolobisa li loba moko yo ko faire la porte papa c'est ça le problème tika ministre non c'est ça kasi yende toute autorité vient de dire alors ministre sport yazana clé ya ko pesa lo yo ya accès à ko travailler en moment oyo ezana bato ebele balingi te ko travailler bango mais yo kazwa ya mbinga te comment la kosala na peso ba exemple ya mutamaladi ya mais soigner naza un secrétaire na ngai zaina France a commis ko vice alors présidente a solola ki na équipe ya ministre atindeli message mais baza toujours kilo c'est comme si baza na espoir ailleurs abi mais yeko za la terre tango ba comité de recherche na bango pe mais ya fatara sengelo te yeko kuté ba nini yeko kuté nini. Merci Maître Avatar Toromo Kende vers la fin de l'émission. Ce qui est vrai, c'est un sujet très très important et très sensible. Ça il faut reconnaître parce que Mamoto Oloba Oyo Nation Mobimba ils ont derrière ce sujet to betali solo. Bizarrement ba finga ngai la ba commentaire alors que nazali na besoin de solution. Ouais. Donc mabe ko ya. Biso to bondelinde ba conseiller to équipe. Oyambi Avatar o kosiye atako ko alors ko so sali sambla oyo kai. Simple.
okosi ngai ata ngamo na sengi yamba ngai okosi ngai ke no yoki ngai sima yango nalobi no ka 3 mois nalobi no président loba so me boyesiko et na fungoli makambo ekofungwama et na kokio agir to gagner na tel score mais sinon te ils a so boza mangu mo ba jouer wana c'est là kaka bitalio ce qu'il faut te gagner ce qu'il faut pas gagner biso na combien de billes alors ils allaient au varier parce que jusque là bango pe bazali au travail oui minutes bazali na 2 billes à 0 yoka côté na biso nazali occupé te d'accord na kipé nde na côté na bango si malheur début wana yezali na moto moko avutaki na Haïti a contactaki autorité na bango lobi na bango ke non yesengeli o gagner soit na 1 bi soit na 3 alors veut dire baza na 1 baza na 2 baza na 3 nyonso wana y avantage na bango siko natali alors habiter natali alors moto a facilité y alors bango ko marquer ils ont un type moko comme les ceux qui bobi ceux qui nani y a ko faciliter bango soit à routière soit passe et tout ça et vous allez na désavantage na biso biso na ngambo na biso o lokita comment on a kotala porte déjà zali ya ko kanga batu nyonso bazali ofinganga bakonzi bazali kasi yango wana ekangi porte yango wana ekangi porte alors pona na alors edete tandis que na Nigeria na edaki boti ko finga ba ki na Nigeria na edaki na bloquant ya leur va na alors Benin mais oyo parce que plus alors bato bazalo croire na yote par haine parce que ils na ba frapper rebelo ba lingaka alors ngate bazalo intoxiqué alors bato preuve ane to mona Israël ya alors mutombo yamba ngate mende a critique ngai insulte ni donc tout mais ya Avatar azali ennemi mboka te Congo yepesi ngai alors moi c'est que Congo yepesi ngai alors bana Congo yepesi ngai yo Congo yepesi ngai alors musala Congo yepesi ngai alors kombo comment na linga komote vraiment s'il vous plaît bandeko Maître Avatar aza congolais lokola yo nanga imagine na na poto na zongi na fandi kuna te veni na lingi Congo 10 jours ya pamba zongi na ya utika depe kuna bato bazana ko sepela makasi parce que bazu mutu munene na mboka na bango s'il vous plaît bato baza autour il y a excellence de Dieu Boudimbo ministre de sport et loisirs et comme ça mais excellence va pas de l'autre côté ataka 5 minutes à accorder Maître Avatar ayoka ene fisc souveneza yango wana parce que bah on bazo mona excellence lelo baza peka ba congolais au même titre que Maître Avatar plus congolais que l'autre n'existe pas tous nous sommes congolais et au même pied d'égalité je pense que yoka yi demande simple comment on a une excellence comment on a une excellence photo vidéo nous avons besoin Tony liloba e fongola ka donner nakoki na moni abi excellence tala toko échouer pour na boyeboy mais le cas arrangeango mais ya natanda tozalo sala yelo moko pour na okende ya lo mondial loba kaka liloba boye liboso balle olobika pum pesinga balle et c'est tout clean nyoso yango wana nakoko dévoiler ba technique nyoso wa ah ouais non ça te permet de te bomba yango en tout cas Maître Avatar je crois que c'est la enquête yo moko et après il y a leur match au Kolobananga qui n'a raison parce que ba ça la bango kaka TTS te bayoka bayoka OK bayoka okondi melanga après mission o Maître Avatar au coup de l'excellence de Boudimbo naza susu na foi te za na foi iyo za muza foi iyo te rabiso foi parce que tout ça il ba effort nyonso na comprendre que yebinine ceux qui ennemi alingi échec na bino ya kokyo en voter commission endurcir motema endurcir lokola pharaon bazalo salele ba démonstration ya Avatar asali ba démonstration nini te ba tout alors mécanicien na la musie match bona lobby et salimbi démonstration nini ba sara na salité yezo 16 mai ya leur privé ya enquêté ya Avatar a sauvé ba vie ba tebele mais na ebité pona nazali kubuma yango ni sengi yo nzima makamna o lobate alors que Moïse azali kini kubuma mais a sauvé nation alors pas kini kubuma non Moïse Moïse très bien merci beaucoup Maître Avatar
merci pour notre temps accordé biso. Merci beaucoup. Na préféré le bango boye parce que ba tifo ba yuka. Ba autorité mboka s'il vous plaît, bolingara sérieux na biso bolingande tout ça la ramusala. Je pense qu'après cette émission ce qui excellent di Moyambi mettre Avatar et que ça la biso pe honneur que ça la bien et surtout que biso nyonso Miss Zara le 31 mars. Match à minuit. Si vous voulez échouer dans ton yo la mko yo le premier le 1er avril, c'est tout ça poisson d'avril. Eh vraiment. Poisson d'avril go. Maman. OK. Wana lo bayangu donc match ezaki à poisson d'avril to ya solo. Kaka jamais comme s'il vous plaît, tout ça quelque chose. Merci Maître Avatar. Biso te représenter dans ndenge na biso. Moi ndambo wa relation to nango. Te représenter pour que tout mais que ta la bateau ba solana excellence de Bodimbu. Vraiment ngana yoki passe parce que ko échouer na match wana ngasko na zayo douleur makasi parce que nous allons le bela bateau makambo ko ya bazalo finga mama na yo bazalo finga yo alors nous allons continuer le bateau toujours mais si manango e ko salema est-ce que faut te zalanga ngate limisa bango tout ceci Maître Avatar. Merci beaucoup. Merci de Bandeko sur Batali Biso. Je pense que Bandeko sur la excellence de Bodimbu, bana relation, il y a Kitoko na Mokonzi, il y a sport et Mboka na Biso, Didier Bodimbu, le génie blanc. S'il vous plaît, vous savez quelque chose pour que Maître Avatar. En fait, mon mutu musubo ke neti nasuka. To comme ça Maître Avatar nasuka. Excellence yambaye, bongo to pola. To lapider le la pierre. Vraiment yango wana mutu nazambo bezo. Yesenga to yambaye nanu. To keneti na suka. Sinon tu na kozala toujours na raison. To yambe nanu tout la soki to suka ndenge nini. Merci na Maître Avatar. To on a besoin en tout cas atati même début la semaine prochaine de sousou. Le gros ça to profiter de yamba parce que ma moko ba tel mebele ba kongo bana besoin na yo pour l'éclairage na yebi surtout alors que l'équipe mona Europe elingi zwanga lokola coach spirituel donc na bozala obligé peut-être de quitter ya occuper dans l'équipe wana tika na biso na Léopard donc mondial ba match zebeli to beta contre Portugal nanu match à liboso to kende à condition bayoka bayoki déjà bayoki merci à merveille Mampuya RG Oulabila et Obedetoko et à la prochaine au revoir. Fini le stress na kati ya États-Unis ya sika na kati ya Chicago. Resto Liza Loboko pona kolia biloko kitoko. Repas ya ban Afrique, communauté congolaise, communauté africaine, ezala ba Spanish pe ba américain. Yaka o déguster fufu ya ba congolais chez Liza Loboko. Awa kaka na Chicago. Esika wapi okokuta meni lokola taba. Mutu ya ntaba batula dongo. Koba ya komweta pilipili pakasa na musaka basambwisa yango na ngai pondu madesu pondu ndunda légumes verts toutes sortes de poulet mayo makayab madesu batula mabumu mbisa kokauka okokuta masanga lokola fimis dopel nkoi tembo skol tamba lungwila vitalo olingi retrouvaille yaka chez Liza 5 étoiles. Restaurant na biso ezwami na kati ya Chicago Illinois. Musique douce, okolia komela. Kasi kobosana te. Karaoke, détente, pe activité ya ndenge na ndenge. Boya leo. Voici AMW Consult, votre allié imbattable pour tous vos déplacements. En famille, entre amis, choisissez le confort des taxis AMW pour un parcours paisible. Jusqu'à la destination voulue.
betanga moko lokati ya bafestima likolo betanga kanda ntango bato non, dans ça, là, tu le vas qui en passion. Vous ne réfléchissez même pas. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTF Moko, Afrique Info avec Franck Semaï, Yandankala, Twende.